ngana otikala kana ndako basi baleki nyonso moko ba ke classe mais ngana tikala kana ndako et comme ça nga siko passe siko bango soki ba uti classe ba yeto sangani bango baza kotanga ngape mwana zwi biki na feuille makambo bango bazo koma ngape na zolanda ngana mikotela ka classe te déjà c'est mieux déjà kotanga mi bandicapé o ba benga ngangula ngate manate valide ou invalide biso to valide biso to andere moko parce que ba vrai handicapé za muto za liboma muto sala soutenir muto za invalide o muto za likoleza mandam bo mandam aza valide lokola yo ndikola nzota na TV te manabona ningango te o no ba valide na ba invalide ezaka mo français ba bimisa pour sa différence ya ngwana tout monde a mingi complexe muza na kati pour handicapé ba ningati ko bana na ba tumo baza normal o bengi valide na ebité ezala pona kokima déception to avant que tu opese réponse wana nanu maman Gisèle mbala botane bana est-ce que ça mutu balaki valide ou alaki invalide ba pandi sango na biso bino balobeli ya biso bolobelaka biso tango nyonso na media boyebisa bato e basungaka musala oyo vraiment soki naza ko sala boye bino bosungi nga na musala oyo boye mabeza wa te handicapé tobota makana yango te meto ya ko kozwa kango na kimokolo soit une année 2 ans 3 ans tout ça ndeti ngai nazo handicap nanga na âge à 4 ans na kimambangu batinda ngai kende kozwa somba lipa obimi pe libando so milipo otoki pe mai o ndenge mwana no so babotaka na mama ya ko arriver na sima soki polio eye ezwinga ezali nzambe moka nde mtalinga ki yango mais polio babota makana yango te Marisel eloko esala biso passe to mona emona banzela eloko bande ko aborder wana omona bandicapé mingi bazoleka bazosenga bandicapé mingi bamona eti baza inutile bango bamona ki baza incapable ato omona okanga suki saizo kitoko makasi oyebi métier na maboko pour bandeko no wana baleka mingi bazosenga banzela en tout cas esala biso passe to mona yango eliko bateke to oza handicapé fo senga bongo siko ezaka nini etinda bongo bongo bamona ki baza limité na vie to zaka ba difficulté to ezaka il faut tango oza handicapé fo senga kaka bon papa eza moi passi on a za kolobano eza moi passi na biso ba personne vivante avec handicap gouvernement na biso etika liko yeba biso te pour gouvernement na biso moko soki lelo ba lobi ke ba tombola mo handicapé ba tie na place na yeto lobi te ke bozo biso bo tcha biso likolo te to kozaka biso na mabele handicapé bana ko nguluma kana mabele soit abano vanda kana vende tinga na vandi on comprend bozwa mutu na mutu ko tia na valeur na ye moko boye o bo monique te maman oyo azokanga suki soit maman oyo azosala ba samusa bo yo sala ka ba biloko oyo po et aider moi moi peuple Sivi aka sivi nana tonya wana posa bolingo Amerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Fidèles téléspectateurs, mbote na bino bandeko balanda émission na biso ya Sylvie Mode TV officiel où ezala toujours mais amna bloa ki toro makasi eloboka moite so moni peut-être beka na micro parce que eza musana to salaka l'autre sali moi découverte moi mukie to geti na terrain to sala émission na ndeko na biso moko avec handicap to linga vato bande émission na biso to pesa toujours ba mbote na bato ba soutenir maman na biso pe ba o ba kontinza kota Pierre l'édifice. Mais c'est la BD de qui symbole la merci na ba soutien na papa on nous ça pour na maman biso Sylvie na senga na bino loko mo bole maman Sylvie Mode baba musabi moko skola ke longité bo aider maman na Sylvie Mode bo aider azam une personne avec handicap azam initiation moko bien pour handicapé ya Congo pe ya monde entier
Bon aider maman nangana boté loboko. En tout cas, le sapimo que ce qu'on est longité. Famille ma bande à place vous allez na besoin d'emboté. Bah nous sommes des missions oyo. Emboté belé na bino Aïcha, Inès, maman na prendre fait pour dire. On a la chinoise, maman Jackie, maman Sylvie, maman Nathalie Esombo, papa Koba, maman Mundibou la Caladette, maman Aimé, Enis, Mbote na place vous allez et sans oublier moi Kitoko, fille moi MBJ Paradis Ndungi, les qui a hérité Ndungi, petite moi Kitoko Mbote belé. Le nom mon qui on a déjà que tu as mis maman la bison na plateau, azap une personne vivant avec handicap. Ça la moussala. Par là je vais dire quoi? Tout le temps que l'handicap c'est la tête. Un handicapé c'est lui qui est dépourvu de ses mentalités. Oiseau résultat c'est le côté. Muto liboke katana, azamut normal. Muto peut-être que likoleza ko beba, azamut normal o batnyo so. Otika handicapé o pesa mon place dans la société. Les bozomo na tomi mana biso azam plein musala nae, to me goswana mukie, abeta biso mo lisolo mukie et ko sala bien. Bonjour maman. Bonjour papa na ngai na sepeli mingi comment na yo lisusu liboso na ngai. Na sepeli vraiment bonjour. Bonio. Ouais, qui m'est allé par la grâce de Dieu. Bozo mon maman nangai, azam en plein travail. To kitaki na terrain, maman en plein travail, to ça musala, to mon a déjà. Azam ma femme moko a débrouillé nae. C'est une personne vivant avec handicap ma débrouillé. Maman ben kopesa kombo na obazo la na station na TV mo TV ba yeba, kombo ya maman nani. Nga kombo na nga maman Gisèle Lobalu. Ngai kombo na nga maman Gisèle Lobalu. Na vandi na Bondal bino bomoni. Na sepeli mingi vraiment koya na ndeko pona komi monisa musala nazo sala po alakisa bino bato bozali boso oyo bomona biso bandicapé tozali tina te mais tozala katina na société puisque bomoni ye moko aye akiti amoni kutu nanu mukie o nazo sala ezakaka oyo nazo sala te ezali pe ebele na salaka ebele kangaka suki na latsaka ba marié na décoraka en dehors ya wana na salaka ba samusa ndenge samusa baza ko tekela bana ba école naza ko sala ngamoko naza ko fabriquer na salaka makambo ebele quand même naza na famille munene bana bazali mama zali bandeko ya basi bandeko ya mibali na moi mukie o toza ko zwa ko sala samusa eza ko aider na moi okangi moi suki eza ko aider mais eloko moko naza ko lo bandeko na ngai ba personne vivante avec handicap na Congo toza ko souffrir surtout bino ba konzi naza ko lo bana na bino na bandeko mususu oyo bolingaka ko panza mbongo s'il vous plaît boko yoko la te ba personne vivante avec handicap mawate ndeko na ngai yoko ko lobela biso te bino ba pandisa musala biso ndé en sala bongo mosali na bino mosalaka papa koya na yo awa vome pesi ngai esengo makasi koya na yo awa pesi ngai esengo makasi pona lukaka pe tango moko pe na mona ndenge ni na mona ka ba mission bazali koleka na nzela et na vali ko nazo va na télévision nazo ko mona vraiment que ba mission baza koleka bazali koloba pona ba personne vivante avec handicap mais oui na senga pe grâce mukolo mususu pe ke ba papa lokola bino ndenge yo vandi okanisi lobite nazana mama na ngai tata mwasi na ngai yaya na ngai tikana lekela ya ta wana natala soki ndenge nini omoninga pe ko kutanga na musala bapanzi sango na biso bino balobeli ya biso bolobelaka biso tango nyonso na media boyebisa bato e basungaka musala oyo vraiment soki naza ko sala boye bino bosunginga na musala oyo boye mabeza wa mais bino bolingaka kaka to sala kaka ba mamandia to kenaka na ba boutique ba fingi yo ba sakani na yo ba moni eloko pamba o kende va olia ok nanu pandeko oleka pandeko ndeko wana pesa moi 10 000 francs oyole bongo lobby bano peto boti boye nana ko tangisa biso bango classe nana ko tangisa classe nani akosunga ezalite beta masolonyo sona to ko bana émission na biso en tout cas bozoka kolela maman na biso Gisèle azana ebela ko makasa mutema nae azana ebele mais moi tout me ko sala moi to songa moi simandambo handicap to ba ki handicap ebele misusu ba bango ba cause ebele ce ko to ebite maman biso yo botamanga bongo to handicap ne banaki ndene me ko betela bato wala nona servi moi ba comprendre handicap maman biso ezoki compte na maladie to botamaki bongo to ndenge nini papa nanga merci vraiment pour ebele baye bakatina ki handicap te ki handicap to botamaka nango te jamais moi na bimi na libumu ya mama na ye
abimi handicapé te handicapé tobota makana yango te mais to yako kozwa kango na kimokolo soit une année 2 ans 3 ans tout ça ndeti ngai nazwe handicap nanga na âge à 4 ans na kimambangu batinda ngai kende kozwa somba lipa obimi pe libando so mili otoki pe mai o ndenge mwana no so babota na mama ya ko arriver na sima soki polio eye ezwinga ezali nzambe moka nde mtalingaki yango mais polio babota makana yango te tozwaka toya kokuta yango nde malade ezwi yo ozwi polio ndeti nga nazwi polio nanga na âge à 4 ans. tozomona mama Zel azobeta lisolo vraiment aza concentré azoloba ye abotamaki nango te handicap azonga kozwa yango tobana bino bandeko baso bandako bandeko ozolanda biso un handicap aza te moto peut-être bozali na famille bomona inutile botika ye bongo bomona tina te atomona mama na biso abi métier na ye toko malema na émission na biso mama Zel meko bisa biso no bandeko azolanda mama Zel aza femme mariée to mama Zel abota to abota te to ne to okute mama Zel akabo bon mama Gisèle naza femme mariée te mais nabota naza na bana na ngai 4 garçons na ngai ya liboso aza déjà na 31 ans ya mibale 24 ans ya misato aza na 21 ans na kade na nga aza na 14 ans. En tout cas bozolanda mama na biso abota aza mama donc ndenge ba mama msuba aza ba valide msuba sala nganda okina bana mama biso pe aza mama vraiment aza mama na bana pe alobi age bana akolisi déjà bana o peut-être mingi baza bongo te mama Gisèle eloko esala biso passe tomona emona banzela eloko bande ko aborder wana omona bandicapé mingi bazoleka bazosenga bandicapé mingi bamona eti baza inutile bango bamona baza incapable ato omona okanga suki saizo kitoko makasi oyebi métier na maboko mpona bandeko no wana baleka mingi bazosenga banzela en tout cas esala biso passe tomona yango eliko bateke tant oza handicapé fo senga bongo siko ezaka nini etinda bongo bongo bamona baza limité na vie tozaka ba difficulté to ezaka il faut tant oza handicapé fo senga kaka. Bon papa eza moi pasi on aza kolobano eza moi pasi na biso ba personne vivante avec handicap papa ngai na kokoloba na yo ke naza na baninga ebele pe batangi vraiment ba classe vraiment beaucoup d'étudiants batangi vraiment ba université ebele ndeti ndeko na nga Jacques aza musika awa tatangi ba classe ebele mais ata lelo azwa ta musala moko te ozo comprendre handicapé eza vraiment pasi mingi na Congo mais na ba pays mususu te handicapé eza na place na ye oyo vraiment ke batie ye place na ye ozo mona ezali ba pays pezali que handicapé vraiment batie na moi place na ye vraiment moi société na ye mais ngai oyo nakoki kosimba pe nakoki pe bokoki kopesa nga pe musala pe na bureau na zwa kata biki pe na zo koma pe na zo signer quand même bongo handicapé eza na maboko eza na mutu handicapé eza kaka makolo kaka eza na ndenge ke ozwa ndenge ya kotambola te mais na mayele mitwa mayele ezali ozomona mutu a débrouiller asali ndenge nyonso azomona kaka ke tina te eza na place mususu ke handicapé akoti bazomona lokola imbécile eza esika musu handicapé akoti ndeti nga moko mususu na bimi na komi esika moko boye place wana po bayambanga na bureau wana na koti na pesi bonjour mais bamoni nga lokola eloko moko ozomona mutu so bato oyo batukutu baza kutu ya koti mbala moko bayambie menga loko bayebi kaka tosala na système bamamandia tosenganga mbongo ozomona po bayambanga eza be komekelika mfona ganga nga biboniko naye kosenga bino mbongo na gangi makasi yango ote mama pardon problème no ezani te botika ko sala boy eloko yo esala pona nini gouvernement na biso etika liko yeba biso te po gouvernement na biso moko soki lelo balobi ke batombola mo handicapé batie na place na ye to lobi te ke bozo biso bo champ so likolo te to kozaka biso na mabele handicapé bana ko nguluma kana mabele soit abano vana kana vende tinga na vandi on comprendre bozwa mutu na mutu ko tia na valeur na ye moko boye o bo moni kete mama oyo azokanga suki soit mama oyo azosala ba samusa bo yo sala ka ba biloko oyo po aide moi peuple na crise tozana ngo ozokanga suki bo kanga mo ba mama bo saile mo eloko na nga mo bona fandi bo komona nga na baba na senga mbo
nazosala mosala akobima te bandikape ebele baza wana ebele bazo tozotelengana ebele Mazizel bozo telengana ebele en tout cas ton rôle obéissant la biso passe pe mawa to interpeller ba konzina biso tout le monde a bandicapé na mboka msusu baza bien donc vivre dans condition moko vraiment kitoko baza protéger baza mituka na bango ba moyen de transport ya bango au vraiment handicapé mati sentir à l'aise mais biso na mboka na biso Congo les handicapés n'ont pas une place dans la société pourquoi bandicapé baza na place dans la société na mboka na biso en tout cas ça passe makasi maman Zizel tant d'autres la source ton acteur tous sont la famille n'engeza bongo Tebiki handicap peut-être ezaka libanda te ke bete ba maîtrise bino ba msuba bandeko ba mo propre na famille ba mona bango tinate yo siko tango zaki okukulwa ki koyaki na kana handicap na âge ya 4 ans nanda ko zaki nini mama na papa lembaki yo to batangisa ki yo to ba lembaki yo nanda ba ko bomba yo to famille bandeko msuba ndeko finga to ni expliquer biso manyoso wana na miko na biso Sylvie Mode TV. En tout cas merci vraiment na sepe wana motuna na opende sepe lisingae yaya omoni na ba famille ti tozo botama tozo kola eza moi passe oui ndenge lobi misusu bakolinga yo misusu bakolinga yo te e koza na moment mususu biso bandika pe tozaka bandoki yo ndoki longwa wana yo kutuboye ozomona vraiment ke ndetinga baleki nyonso na ndako bakokende classe nga na otikala kana ndako basi baleki nyonso moko bake classe mais nga na tikala kana ndako e komosala nga siko passe siko bango soki bauti classe bayeto sangani bango baza kotanga ngape mwana zwi biki na feuille makambo bango bazo koma ngape nazolana ngana mikotela ka classe te déjà sina miyebe déjà kotanga ba oncle nga bazaki po lebso tozokola na baleki na bayaya ezaki so boke classe la boye na pourquoi faut bacha tableau oncle azotangisa soit ba mama leki ba otangisa o mona ke likamona soki batindi baleki na tableau bango soki bakoki ko répondre en côté mais nga naza pembeni faut na répondre ozomona siko nga oncle nanga e bana ko toucher na pesa ko tumbote noko nanga bisiko zali na sepela ra mingi nzamba batela yo siko yo na ozomona ke soki kaka ke l'exonga na kindara classe so na répondre noko nanga ko selese ngwa su ba leki nanga yo ba mama leki nanga ko beta bango vraiment tele ko tie kindara classe te ozomona te ke yasa mayele mingi papa ti nga ba ko kotsanga école première année nanga déjà libele se bando bino bale ba ko tika nga bongo tende ba ko zwanga ba ko kotsanga na école na bandi ko tanga na centre handicapé na bandali awa na Serre Mwambila na bandali na Serre Mwambila na awa Chibangu ndi ba ko so ba ko tsanga wana na bandi ma kotanga na ndenge lobi vraiment ke yaya biso handicapé atana ba famille papa zali mama surtout biso oyo ba mama bazaki na ba divorce na ba papa moko ke ovanda pa papa moko ke ovanda pa mama moko ke ovanda pa koko moko ke ovanda pa tante en tout cas pe na nyoko amaka pe pour le lopena koma bope na nyoko amaka mais na sepelaka na nyoko amaka te surtout na ke pa koko papa so na ke bazo ko lengela mwa mukete mwana biso handicapé ta sko ba sanité mais na ke ne pas koko aso salisa nga musala impossible mutu so soka zana fayo kama be poni kotika asukula basani akombola nandi nazonguluma nanga fona kombola fona suka basani na lamba na muke makolo fo lamba formé banso babuleka non nyoko mezaki formation atanga moko kolela soko kwa so sala bongo kolela mama ya kozwanga bazo nyokolanga olambi fufu makolelemba otie fufu boye nzungu ekimiko kwa sinza tabete na mama kolango so pio kanga ka nzungu makasi yo kanti bandika pe babala kate yo kanti yo kobala te siko so na ndaku na yo soki batu bazate ndako fu basani lumbi solo ndako kokombola te bilambo ko sukula te okosala nga na kolaki faso wana na kolaki faso te ko ere bana ko bokola nga lokola mwana moko liki non nga na kolaka vraiment lokola soda oko sukula basani oko kombola oko lamba fufu petala ke ndenge nzamba sala kana zalaki nga mabiso ne pa mama na nga to bota mikaka misato naza na 2 garçons na fille nga monde naza na 2 garçons na eba noko na nga pesa na zaki mingi pa mama ba noko na nga mingi baboteka bali nga moka mona mwasi na kati na bango ale ba leki o ba ndiko bota masiko bana basi na sima bana mama leki ba ndiko bota na sima bazalaki mike nga siko mukolo e fona sala tu e fo lamba bango balia ezali kutu emu na ba la fufu boye nzungu ekimi ba leki na nga mibali ba simeli nga nzungu boye na baloli fufu balie mais quand même ezalaki esengo na lelo on a comment resepela
na koma omona vraiment ke nakoli nakomi pe na mama bana nakomi pe kolamba nakomi pe kokabola biloko natie pe nzungu afufu pe na lambi natieli pe bana na ngapi bale mama na ngapi bale bandeko na ngapi bale. En tout cas to so la kitoko na mama na biso après explication mo kitoko. Mbote na mama Magali depuis États-Unis, maman merci na woso la bonne artiste no Papa Koba, mbote ne beli, mbote na lek na mama kitoko pa partir États-Unis, Plamédia benga ma ibro, sans oublier Desi mbote no ebele place aux allées. Moi to Koba l'émission na biso. En tout cas to ba tous les temps chaîne na biso eza mingi de personnes avec handicap. To ça mingi émission handicap peut-être que pona ko se pesa kaka non to ça émission handicap non, to la sabino ba vie bandiko so ba vivaka. Bino boza na poto kuna boza ba moyen. Nasinga na bino bo aider ma CV mode aide na bino to pesa ma CV mode maman akokomisa maman ba négociation handicap ba difficulté awa to mona ki dernièrement to zaki na problème maman na biso na tâche zaki na problème to kende kuna to kenda ki moi quelque chose botina ki to ngene ko pesa maman na biso zaki na problème ya vélo obtinda ki quelque chose to ngene ko pesa en tout cas to lemba to pesa merci mingi na pas die donner ki simbila mais c'est la bé die donner ki simbila na o ça pour na ma CV merci mais baba musabi moko so ko longité bo continuer ko aider ma CV mode bo tsaye maboko bota mana maboko mana za ba initiation moko ya bien pour na handicapé azana ba idée ya bien je vous dis pour handicapé bota le boko parce que musapi moko et sokolaka elongité ba mbote belé na baniso zolanda biso mbote na bande so mama na nga Nathalie et sombo mama Amanda la duchesse mama Jackie Kenny ba mbote no ebele place aux allées mama Gisèle ba tamo to bakio aux appels na monde de théâtre mando sala théâtre. C'est bien que le monde de théâtre, qu'on finga na pesa qui minga, monde bino na donc. C'est bien que les gars comédie mais qu'on finga za qui minga. C'est que le monde de théâtre tout bête non solo. Au tika monde de théâtre tout considérera comme ça théâtre on tire. Merci vraiment na sepeli. Moi na linga comme mingi pondo yo yebi. O yebi vraiment solo ba maman non ba tata na o yebi yango. Monde de théâtre vraiment en tout cas ngai ezate ki na bota maka na monde de théâtre. Na bota maka na monde de théâtre te monde bonjour ya monde de théâtre na kuta na kana ngoke. Ndenge bon na lingaka Papa Koba makasi na bana o sepene so azol tsala théâtre na bana o sepela na e ko arriver que Papa Koba comme foutela na bandal Papa Koba comme foutela na bandal mukoli biso kutana Papa Koba la ramoni ngana ko peseka mbote ayeko sepela makasi comme yemo pe ko ya kotala nga ndenge nini oza bien mo comme sono le kaka na nzela bona mona kanginga kaka oyo fo sala kaka tableau oyo fo zala Papa Koba na sala théâtre te oyo fo zala kaka ngai pa ko basunga ngako papa na ko katena bano seka abina lingeka ko seka no na efo kaka ozala omoni to sala bango basala ka pièce moko boye na kelewele pièce wana le basala ka yango na kelewele e botaka lokola ba problème moko boye bandicapé balingeki sou Papa Koba te tala kaka monde ozala ranki na monde ya bandicapé bazali bon suko ba handicapé ba komaki loko ya place no so Papa Koba kolinga leka bango soki bazali faut ba fronter ezalaki malamu mingi te yango Papa Koba lobité ayeko yiko expliquer nga lobité Gisèle yo meka kokota na monde ata 2 tableaux 3 tableaux o lobela po o sauver ngai bon na meka ki apesa ki ngape moi place moko na kota na yiki ko sala théâtre nga na zalaki mwasi ya Papa Koba zaka na mwasi na zaka lokwa deuxième femme akoti libala pa na ngai allez ti en tout cas fa to tombolaka après na yiko boaka ba président nga to zaka na mona à l'époque na beach na yiko tombola Papa Koba maman Mondibu mameme na sevela tango no sala yoka la na sevela mingi so na yoki mungongo no sala nga bien mais obenga nga te mais na ebike ozomona nga nteko kuta pe na maman Mondibu abanisi ko tenga te sala kaka eko simba sala eko simba te nazo seka atozo continuer kaka so na seki balongoli kaka bongo ti en tout cas simbaka na sala ka théâtre et sepeli saka batu na ko mona avec so na tambola nzela balanga moi ça Papa Koba o le ka festival moi ça Papa Koba en tout cas Papa Koba pe na mama wana tombola ka pe ngai na yebana ka pe na kenda na bambinza o mona so le ka boyo ko makutu ndeni na yeko yebana peti ko kaso saki moi ça Papa Koba nde ezalaka une place na yako sala théâtre na yako continuer quand même mais et yako maman mo boye na yako lemba mais président nga ti lelo alukaka nga kaka loba kaka suka ngo fiko na songela kaka musala wana mais na ndenge na koli na koma mona na continuer na okokasi. L'artiste et comédien Papa Koba mbote belé de la part de maman Gisèle bozolanda Champlain moi c'est Mbiji mbote Nadège Beauty Air
film ça ça la souke ça là tu vas bien ébélé vraiment donc on dit au cours de l'émission la biso donc malé mais vraiment toujours pour ça vraiment maman Gisèle maman biso a des explications qui to comme cassé maman tout le monde a mis handicapé bana moi complexe mo boy koto peut-être de kolinga mi handicapé oh bah benga ngangule ngate manate valide ou invalide biso to valide biso to andere moko parce que ba vrai handicapé za muto za liboma muto ça la soutenir muto za invalide oh muto za likoleza mandam bo mandam aza valide lokola yo ndikola nzota na TV te mana bona ngango te oh no ba valide na ba invalide ezaka mot français ba bimisa pour ça différence ya ngwana tout le monde a mingi complexe mo za na kati pour handicapé ba ngati ko bana na ba tumo ba za normal o bengi valide na habité ezala pour na kokima déception to avant na kuto opesa réponse wana nanu maman Gisèle mobala botane bana est-ce que ça mutu ba ki valide ou azaki invalide ah na kokolo ba vraiment vérité na kombo ya nzambe o azali kolonga na za handicapé tina boti bana na ngati lelo ne na vandi bonga na bimata na handicapé moko te eloko liboso na lobarake nga na za handicapé na koyi kolinga handicapé te po mutu ko aider biso ozala te il faut oluka mobali o aza valide soit moi si mobali o aza handicapé faluka moi so aza valide pour aider vous comprendre ako aider na moi eloko a monique eza moi difficulté ya ko sala te mobali ona soka aza na mura ya moi sinaye ako sala tout fait ako sala ngana boti bana nga mobali na nga abotanga bana za valide mobali aboti mo biso z bana 4 wana aza valide ah que Dieu soit loué papa place zali ba mbote ne belé to pesa ba mbote vraiment ebelé so comment zel na ba oyo mais mona ndeti ke na sala handicapé na tina morte ngape lingaka mutu moko aza handicapé o benga invalide na tema to employement tant que mona bongo complexe wana et ça mona ngondenge nini o gérer ngondenge ni ba niso lingana apparemment pour mo comprendre que monde wana monde handicapé no bandiko na fois lingaka parce que ba tu valide déception de Kimi mais yimo zo ba biso ok yom bana oh mbali niso kimana bango na vie oh linga to baka oh linga na vie bon so qui valide hein ba to ba qui quand on dit valide on comprendre que muto na handicap te mais moi je dis que l'handicap est na mutu nyonso mutu to abota mutu na handicap handicap peut être extérieur ou intérieur mais aux handicap nous zo nda biso bongo mazeta ngomunaka bandeko na yo o balingana entre bana bango pona muna nga bolingo to pona biso ba peke ngana ka handicapé pona kimaka peut-être ba déception mo wana tongo yoka ngo sala kondeni bon moi on est ça là nga pasi moi na ngai belo ntango nyonso na lobarake moi on est ça la capacité en plus que eloko nini siko oyo esala ka ke bandeko na biso bandeko na nga wa bandicap ba na handicap ba kende ba o ba sa ba invalide poke ba kende kolinga bango na bango ba misusu baza ba kokaka ba shokite ndeti yo ozana yo olingi mwasi na mutema moko oza valide olingi mwasi na mutema moko soit famille na ye lingi yote famille na ye elingi kutu ko yo ya na mwasi handicapé yo ke ko biso mwasi ya bosoro o azaboy ozomona eloko siko ekoma ko sala mo handicapé pasi yango wana atetika na zo muninga na ngai eloko ya famille na ye moye bafinga ye kuna be bafinga na boye ezate soit pe mwasi pa ko linga mobali na aza handicapé mais okeka mo na famille na ye yo oke kolinga mobali aza ndenge mpona nini yo mwasi kitoko be yo mwasi bokelinga mobali oyo aza kotambola te mpona nini eloko wana yango siko ekoma kosala biso bandicapé pasi po bolingo ezalaka na kati ya motema bolingo ezalaka te ke emonani na miso kende naza handicapé naza ne soti mpe okokolinga mpe valide na mpe olingi ayelo mpe déception mpe ya makasi mpe okokoluka mpe valide na mpe otie na ndako mpe oza na kimia te yo moko pe kutu tango musuba komi ko lambiso pe ba fufu eza nango normal bolingo ezalaka te keke ka compter kaka ke zala na mwasa valide on na lobaka mingi na bandeko na biso soko zui mwasa handicapé ko sakana na ete konyokola ete ke po aza handicapé ozui kaka po yebi kaka ke azali kaka nazwa ye kaka bongo non mwasi nyonso handicapé ngape na vandaka pe ngape na salaka pe ngape na seyaka pe na libala ngape na seyaka pe libala ngape na seyaka mais quand même na kepe libala na kendaka pe libala na mekaka pe libala na vandaka pe na ndako pe ya libala na vandi vraiment pe na mobali na ngai mobali na nga pe soka bimi akei na sima pe laka koya so kamwa Gisèle comment mais tout le monde a kaka apparence kaka mais zo lam na lambi biloko fufu mobali na pa na olia fufu ya petete fo le feza makasi ngamo na lamba fufu na lambi biloko na sukula mobali na ngabila ngamo na repasaka ngamoko tout
mbetu nanga po talif mo lobi fma ke na moni pe ndeko mwasi ndako na ndenge naza ko bongisa yango mais ata bino bandeko mibali mwasi no saza mwasi ata biso biso pe bandeko basi mobali no sazali mobali et ate ke po moni mobali aza handicapé nde o sala soki ne soit pe soki mwasi aza handicapé o négliger. Merci beaucoup maman nangai Bolandi na boke binyoso ato okuta en plein travail ebota suki toka okanga yem tazo kanga ngo des métiers on zama pesi a osala on te interpella bandika so handicapé un handicapé ce n'est pas dit que oza mutu moko tina te ko selo monter na société toni non un handicapé peut faire tout ce qu'un homme normal peut faire botika comme muna ke boza incapable maman biso Sylvia c'est une personne vivant avec handicap mais maman aboti aza na bana ndako aza propre aza à l'aise ndako ne maman biso Gisèle abozo muna maman biso aza vraiment malamu bino bandika so boza handicapé na ndako bo mépriser bango botika eloko wana aza mutu ko bino nyonso bo pesa chance na vie parce que bo ebité lobby aza nani peut-être même to aza la moïse ya famille na bino bino peut-être bozo tika bongo no aza handicapé aza tina monte non tozo maman biso aza na métier o peut-être ba valide musu baza na ngote bozo muna quant à moi je vous dis tellement ba mbote belé na batozo na biso mission maman j'étais tout na suka émission ya biso mambote na o yebi pe lobani na soko za na ngolo bon na pesi bino bolikanga mingi na yebi ke boze belé bandeko na ngai baleki na ngai tokoli na bino ya na bino bolingaka mingi ngai mama Gisèle yo nazali kaka naza kaka nazali ndeti nazo loba na Judith obwakisa mama Gisèle Adèle botalanga ngai yo mama Gisèle nazali ya Béatrice soko zali leki no yo ya zakaka ya Ntimba Alice Alice Kubinga nazali kaka Judith Pembele yeyo kaka yana bino ndebo tikanga na volcan nazala kaka Adèle pepe numéro téléphone Adèle Masolo nazakaka na sepeli mingi na bino no soboye binga ito flaba bote Kubinga nazali kobosa na tele o ya lisuturo mema lisu vélo pona yebi ke bino bozwa ke mission mbala moko numéro de téléphone 082 20 57 773 082 plus 243 82 20 57 773 Maman Sylvie na sepeli yo fo zala kaka Maman Sylvie na sepeli makasi yo fo zala kaka soki nga Gisèle na pambwa mite yo pe place na olongwa te ya ona bebino ke nzamba batela yo oya pe omona nga na misala nazo sala yo moko soutenir yango oyo no sa soutenaka Maman Sylvie émission na eza malamu mingi émission eza malamu mingi aza ko bosa na biso te azo landa biso ba personne vivante partout ozali ata na libulu ata place bato bakota te mais Maman Sylvie wana aza ko kota tala mwasi malamu aza ko landa na bisika oyo kutu eza impossible ko katisa tina babwatu yeso kayoki kaka za kuna ndeko na za kuna akobimisa ye yango bandeko oboza na bambongo ebele obomoni place akobwaka te tala musicien asala le côté mais sunga handicapé nzamba ko lever yo kozomona sunga mutu oyo azana place wana ko koma te mais yo komisa ye nzamba ko tika ote na sepeli makasi Maman Sylvie nzamba batela yo abomba yo na mwana nanga belone na sepeli yebisela nga papa Koba nazali kaka. Merci maman en tout cas Bolandi mission bisa bokebi nyonso Maman Sylvie mode to la kitaki na terrain tout ça émission maman biso Gisèle. On peut par exemple Maman Sylvie mode parce que c'est une maman bien, c'est une maman sociale. Maman botaba na handicapé. Donc il y a tout sonité auto que l'on Antonini. Bande ko na biso boza ba na famille, boza handicapé. Botika ko mépriser bande so handicapé. Baza ba toko la bino. Bo pesa bango ba chance na vie ko za bien. Mbote Maman Sylvie mode maman na biso moté en place ozali ba mbote. Le bo moninga parce que to bo mesa mingi ko mona nga mingi na sima caméra mais exemple ça to yebi. Donc na za na nga za ba na triple option ingénieur BK triple option. Ngai oya bino ingénieur Belon kola ma triple option nga ingénieur BK donc na sima caméra la sana jeune nga zo former sika MK petit na ngama na c'est donc yemto sa makambo na rappela bino lo moko na pas ingénieur Belon BK tout ça là événement nyoso
bino bandi ko boza na poto boza na moi activité na bino awa boza un problème boza peut-être na moi fête to boza na day awa to événement quelconque bo benga biso to sala bino bele moi kitoko boza la vraiment jamais décès o ba fête de mariage d'anniversaire de collation ba fête nyonso ba matanga bo contacter son numéro na sana plus 243 81 198 0914 en tout cas boza la jamais décès to sala bino bele moi kitoko boza la jamais décès to ba bo soutenir maman Sylvie Mode TV bo soutenir vraiment pesa e makoki pour asala makambo ya bien vraiment bo mona ki dernièrement to na descente na orphelinat na Kisanto parce que liko bateke ma Sylvie ya moko non na mo ané Damaris parce que likanisi ba kinoko aider ba ndino so bazana Kisanto ba orphelin en tout cas bino pe potikali bo initiation bolanda initiative na bolanda ngo kozala bien bo soutenir oza mo quelque chose oza ndiko mo kaza handicapé awa pesa e mo quelque chose aba na ta commerce et osale bien makasi pe to intervenir ba maman o bomba ba ndiko handicapé ba ndiko na biso bo méprise ba handicapé bo tikelo ko wana eza bien te to muni des frères o pe son âme Martin Kanda papa na kufaki masali nini na vie azaki mutu munene nani ko na biso mso to kutika biso asu pe son âme te kizazi mais azaki mutu ma respecté siko pourquoi pas yo handicapé oza ndako muna gande ti eloko mo te oza tina te okinaka ko senga banzela non ko senga lelo ko pesa lelo ko finga yo zwa initiative peut-être mukira ba pesa ko lelo ba pesa bana ko teka tango bana na nzela na plan le porte le pango teka ta mikate ata mwambala sa porte le pango pourquoi oza kana via ko senga ndikolanga est-ce que so handicapé ndi fo senga kana vi fo senga kana vi non faut soit conscience que non na handicapé mais na mutu normal ko batu nyonso en tout cas exolo moi bien bon mutu zaki na moi episode zizel alors vivement na kata mutema oza na poste CP na moi episode zizel na contact na aide na conseil pour benga moi episode pesi numéro ne kozala bien bamboti na batu balandi biso de partout maman Mandala Richesse bamboti ne belé maman aimer la cadette maman Mundibu maman Motema partir à Colonne bamboti belé maman bébé bienvenue Zola mon oncle chéri papa Bruno bamboti à petit na Manassé Beric Rodrigue Bouzito votre chroniqueur au message tout le temps donc il tout ça ma solo moi contre était salami mais yazala wana Martinique nda bambote belé cocotte moi ta Isaac MPK on les abandi kwa ça bon mais ça va sala bien bon mais ça na bo sabona ka massivement parce que nous sommes tout abonné na chaîne oyo et ça biso bien parce que Monique on dit quoi s'abonner ko s'abonner la bien des peut-être fou na biso na posa bo s'abonner na chaîne biso ça la bien maman Sylvie Mode Kolimbate to bi que mon savon sur longité ozo va soutien maman bat ba ko aider yo bat volant des missions na biso lande mission partager bande comme ça de partout ba continuer ko aider ba sunga ma sur Sylvie mon savon sur longité papa Dieu donner qui sembi na ozo na maman na biso merci beaucoup ba famille qui a la magie et tout partout bozali bo continuer ko sunga ma na biso ozala bien. Quant à moi, je vous dis to kutana mikolo ezali ko ya bien si mais pas to kata na moi biso lelo to lobelo ko encore vous contactez biso aux activités vous contactez biso aux handicapés azana des fois quelqu'un ou peut-être azana problème encore mo benga biso numéro na biso to kita partout to kita vraiment partout ça les missions moko en tout cas boza jamais dési to yoka kolela bandiko so handicapé boyo bo muna ne bandiko so ko loba en tout cas boza jamais dési maman Sylvie Mode merci beaucoup madame Damaris moi na maman Sylvie Mode merci beaucoup pour Zali parce que yoza c'est la famille c'est une petite sœur que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup donc yanga bino aime les serviteurs Belon Kwalama bo mesa ko muna ngai za la bien parce que bo s'abonner la chaîne de Sylvie Mode TV bo s'appelle ko s'abonner la chaîne de Koba Beka TV et ko za la bien. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis bye bye. Sylvie yaka lukeba, Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yotope tatu, na planète Vénus ma CP, Jupiter. Batata ba mama bandeko, Bobo sanate, tout ça mon site na biso sika. Na koboya, Sylvie Mode. TV officiel, bo s'abonner ebele pour na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele.